Salut, bienvenue dans votre site La Voix du Peuple. Site OEO, et ça va permettre Bino, vous allez toujours informer dans différentes émissions de tien en ligne pour la Bino et puis dans différentes shows où ils vont détendre Bino à travers le monde. Boye imala mon émission la Bino Bauta wapi émission OEO tout ça là uniquement pour retracer ba parcours ya ba OEO ba marquer tant par rapport à domaine à bango. Dans le domaine union à la musique, à la théâtre, à la politique, c'est-à-dire mututu a marqué époque naie par rapport à musala zo sala to lukarato yeba azala kinani aleka ki wa pipa zala wa zalelo. Je pense que vous avez eu à suivre beaucoup de Bauta puis mais lelo n'avons signalé bino à travers le monde que naza na commune Yangalema plus précisément na Kamunganga naza na Kamunganga. Naza liboso lupango oyo bozomo na portail ya rouge oyo naza na Winzimo eza juste en face nanga awa bokomi tuna na wenze oyo star ni na botamaki star ni na bandoko teka non star ando teka te eza na star na biso moko botama awa na lupango oyo o lelo a confirmer la mambetali domaine aye mingi tobeta lolo suma solo ya théâtre. Nous parlons bel et bien de José de Londres Sida Bilele. Facile à garer donc star na bino ya théâtre o Sarabino José de Londres abotami na kati ya lupango oyo c'est-à-dire alelela la ba utakene maternité abandela maman rokola na kati ya lupango oyo awa na Kamunganga yene lelo to ngito retracer parcours na ye donc tozo bana d'abord na famille na ye to sola juste na bandeko na ye après to reçoit batu o bavana na awa na Kamunganga bango ba osala témoignage sur ye to me rappelle découvrir José de Londres azalaka nani pourquoi pour nagi théâtre est-ce qu'il pas théâtre abano ça dans tout ce qui concerne la vie de José de Londres yango nde to découvrir na kati ya émission na biso Bauta na site na bino c'est moko La Voix du Peuple. Nagoba émission de sans se présenter, moi c'est Vincent Chiluizi, étoile de la presse, chers amis internautes, sans plus tarder, tous autres démarrer émission na biso. Parole c'est ça yo, caméraman à série, Sarana Nango. Chers amis internautes, comme nous avons annoncé au début de l'émission que Bauta pi toya kulukaka toy ba parcours à France ya mutu abotama nini akola nini parcours na passé nini pas aller siko azali comme vous m'avez demandé à travers le monde que vous avez pena pour ça. Boyoka Bauta puis star na bino bolingaka mingi José de Londres Sida Bilele facile à garer donc place à zape na PC mbote na kati ya Suskuna mère na biso Charlie Malula pe place aux ambote no yangwana. Là nous vous signalons que tout ça vraiment pas na famille na ye pas bandeko na ye tozana petit frère na ye bomoni de Panama tout le monde na bien tozana grande sœur azana simakuna bana bango yo donc équipe ezapena vraiment complet donc on a retrouvé pena
na fief ya José de Londres na bani na ba pas grande sœur pour ça là vraiment bien makasi na bani lisusu mbote pour bato ba yo biso siko bonjour grande sœur. Oui, bonjour. Grande sœur dobeta masolo ya José de Londres. D'abord son vrai nom est Zaranani. José. José Lembo. José Lembo, petit frère na yo, botami d'abord nini na famille ba nebo ba botami. To botami nga mona liboso pa ba José, José Landinga. Toza 11, 6 garçons, 5 filles. Voilà. 6 garçons, 5 filles. José de Londres Nazaro la deuxième. Papa, maman, baza vivant? Oui, bazali. Donc je pense que ceux qui nous ont massacré grâce, tu remontes à ta maman, ton papa et au salabiso bien. Et il y a bête là biso dans nous Coco là José de Londres. Bon moi on a Isagine. Oui, José, to botami na Mbinza, na zone juste na Wenzaka Munganga. José bonga sona bina loba ya ebele boloba po aza yanga hip hop na olinga bo kitati na terrain bos information ne men aza sir bos information moko ya bien aza mutu azanga mabeta aza na mabe na eme nga nde na yebi na yebi ke ya malamu nde lekebele aza bien en tout cas na bato ebele so bato ba loba mabe na na 10 na siba oza emsumi balo bien misato c'est nde ba loba ya ebele ya bien. Tant bozo kola comportement na ye na bomona ezaka nini mwana nyonso na bomona azala mo ba qualité dans la mo ba défaut na ye ba qualité ne zaka nini na bomwana et puis na kimuku na ba défaut pe zaka nini tant bozo na obala mikie na ndako. Bon José ti eloko ane komi ekoma lelo ebande banda bomwana c'est matumboli même l'école na kata classe azomema na kwanga na Thompson na kata salle. Kuna bazo tanks mona ya zapi na kwanga no mona bimisi bo azolia ere ko sala bo baninga so ba moni ba fundi ba beti tellement zaki ko sekisa azaolinga zanga pete so bazangi même l'école bazako lukae azaki pe olingo kola même na balinga ajinete azako leka kaka ba grand o ya likolo nde azako zazana ba o matumboli. Grande sœur voilà tozo continuer te pas ya de Panama, je pense que l'Onginae, donc rien à dire, on voit directement José de Londres, Naba Makamu Baskanten, Yep Sabisona, yo personnellement, tant que petit frère Naye, témoignage ni Niro, c'est la Nayo. Témoignage, j'étais belé, mais quand on s'est à autour le bac, so biso to lobby, bah le bac à pour Azan de Konabango, Yango Bawata ba commentaire belé. Et ils la mieux, le roi est qui t'a tina base, place au Sida Blélé, facile à garer. Guérisseur hymne national place à Kolela place à Botama batouana de baloba elo nini reprochera pas ya José de Londres elo nini o linga ko mona pas José de Londres na salita otala elo nini mona innové elo ko komate elo ko do sala ngo bien te elo nini reprochera elo ko na ko ça pena sincère elo na ko reprocher et pas inae ndenge tomonaka ba artiste tu ya mboka na biso basala mama minene oyo ina na salite fa salango donc oyo minene wana ba artiste basalaka donc faut y pas salango ape ba palais ya danser baka kuna lo baté na comportement elo nini dérangera pas José dans le comportement na mutu to ala ba défaut et lenga miso ba uta peza to découvrir moi ba point tout ya mutu yebisa biso na ba défaut na comportement vie na yo elo nini dérangera yo azara muta méchant mais kanda na eza na mutema te donc soko fasha kuteno alobelio esili naza muta méchant na ebisio so alelio lino donc il faut piquer fende voilà sida te guérisseur la émission et puis na pesa ke ba merci belé pour a former biso alors a former pena biso donc to ba teti donc ba teti mais na ndenga bien mais to ka masolo mo boye ke José de Londres ando raté ba potezara pour anine wani ba itima manzambi na bana Youssef, bonjour Youssef. Bonjour. Moi la José de Londres, Youssef, papa d'Otala. Moi. Yo pour ça théâtre. T. Yo na théâtre. Oui. Yo ça ni. Et sera joueur.
Ah, donc Djogo. Ah, donc il faut de Londres, il faut mettre à la poteau, donc bon, mais on est donc de tout le monde a bâché seul même, donc tout le monde a payé ça là bien. Oui, c'est papa. Bonjour. Et c'est papa la moté. Oui. Wapi moi mukolo. Ya yaka. Donc de Londres, bon ça la réalité, bon monde a de Londres donc. Moi na sœur a mis ça. Ah, moi la sœur hein. Moté. Bonjour. Oui ça hier ba noko hein. Noko oui ça noko ni. Bana peseka bambote bele place azali nzamba za na. Vraiment donc ça montre on est dans la famille. Amina moi na de Londres. Moi na Kaspe. Moi na pe Kasika ya de Londres. Ya sœur nga la landi. Ah donc moi la grande sœur ya la petite sœur à José de Londres. Landi de Londres pe yo nandi moi na liboso. Amina oui ça oncle noni na otala biso. Na peseka bambote bisika zali nzamba za na na pesi ma Charlie bambote na mwana donc ba gros bisous. OK. Merci Aya donc c'est ça l'ambiance pour moni Youssouf Youssena ba nièce ya José de Londres. Awa siko to longa wa toza ko évoluer to ke siko na Mbinza hein to ke na Mbinza total Neni to soir ba tuna donc nous continuons avec émission na biso ba utap. Par c'est ça au caméraman à série Sarah non. Chers amis internautes, on est dans la deuxième émission à Bisso, qui est le lotoyer, qui est la barouta, puis il y a artiste et comédien à Bisso, José de Londres, où a confirmé puis a distingué dans le domaine. Là, nous vous signalons que tout ça la Kamunganga. Kamunganga, ils ont place au José de Londres à Botama, à Kola, Sika Oyo, à Banama Solo. Et particularité à place où ils ont Sika Oyo. José de Londres a passé temps na place à autant nga José de Londres na si reconnaître maman etoza na Kamunganga na Westa donc sika oyo José de Londres bana ko ya ko passer batana e sika oyo José de Londres bana masola musique José de Londres bana masola théâtre donc awa neza ko base na e wana to poussa malé mais na solo na bande ko na biso tout baza awa to mega pe ko récolter moi ba témoignage na e nini na kola tout ça. Bonjour papa. Oui, bonjour. Mon natezo tala yo comment on sala bien. Bon, comment on a Simon Nata. Oui, le grand western. On a quand ça western, yo za grand western. Ah, grand western. Comment on a western, pas ni western. Oui, ça c'est club wana donc est formé par mécanicien, est formé par boxeur, est formé donc battu ndenge na ndenge donc oui soko ufanda kata ngalima awa na zone Kamunganga soko bi wesate c'est ko botama awa te soko kola no awa te. Nengo le bébé misa batebe do westa pe eza bazo esala ke José de Londres a di mama solo. Oui, José nenga za kiwana za ki musicien westa banda bo mwana na e banda na boxe na westa wa après comme musicien avant comme musicien azana danser à westa wana aza petit mukie kula zola ta couper mo mukie blé boye na mo polo mo alota boye donc yero makolongulu grand danser à kosakate petit wana mais tu comprends te petit bon akenda na marque ne pe bunga be bisoti le to comme yo José de Londres Tango azokola le bien sûr que non José de Londres azaiki boxeur José de Londres musicien Hermona va couper na rouge azobi na makasi et va couper blé plutôt azobi na makasi mais azobi na fort donc na grand danser ko sakanati ka luketo wana to mona ya ko sakado ki luketo zo mona do banda bo mona na etangi petia mukie na zo petia mukie na si fa ba 8 ans 9 ans ba leki na pichu na ba pichu ba bana mikie mais je sais ko moi mukie ba 8 ans 9 ans 10 ans boye donc azoko bina makasi. Et tant que le comportement na ezarane na garçon moro brutal, garçon moro timide, toi zarane. Te azaka brutalité. Ye so avandi a musali aka donc ko sekaka donc ato fingi asekaka na ikaka. Ato lebilo asekaka na ikaka donc to mondre mais elle moto fingi mais petit on ngeni. On de mobilité ko seka papa ko seka ni. Baninga bazo ko yemba, yezo ko sekaka baninga mais fineza nini?
Obe so lingi musala te tika musala ki na yo. Akata na ko seka do pesi bodo marque ne yango na banda kala. De to comprendre kaide. Siko déviation na ya ki musicien ba moi comme théâtre ça mainde. Bon. Eza nga pona ko ko mona ke eza dona ya. Po abanda yango banda bo mwana. Ndina lobeke azakana boxer. Alonge bo atatu sala box. Atiki te me basa la box en même temps na kada western na basoko yemba donc po ndina biso ki wesa ezali club et fongoli ba musicien po to bana la vivre la wesa to ke na élégance wesa to ke na nini force toi élégance wesa vivre la wesa nini wesa muzika. Donc, on a tout, on a West, tout autant, on a José de Londres, dans la carte comme chanteur et puis danseur. Comme danseur, mais aïe chanteur. On a un banda qui toque de banda kala. Et mais avant qu'on bina makasi qu'on les quatre sortes, bamisu bagina kana kata mouvement. De côté le quête, tu as la pétition grave. Donc ce temps elle a reçu ba bête, tu as comme la chorégraphie. Pétition sur la bina la chorégraphie donc deux fois. Ça kate petit na bisoana. Vraiment. Lelo José de Londres. Tu es bien dans mon théâtre, à confirmer dans le théâtre et musique. Tant que tu masolo, est-ce que vous n'avez pas pena moi na bino na lelo a roko ma lelo pe staro que lelo pe ba caméra ko yati na west a na base na place wa bana masopo to filmer bino est-ce que vous monara eloko wana déjà to et ba circonstance ka vie vous n'imé la rango bon ça la pena sincère non na sincère ngai na ndima na ngango parce que so na ko boye soko ebinde massa ne moko soko bomoni José botune Sami Cointreau pire massa na ye azana ana potot ba bigas bazana potot ba robera mananga bangwana delo bazana kata mwanda kuna ba Yula Balls massa na Léon Yula Balls azana kata ngola lelo aza boss c'est grand bon azana moi akoma na moi ça moi bien. Alors pourquoi les petits wana le tout monde a bango le ko ba massa ba évoluer ba kenda do yebe so évoluer donc pour nga retrouver ezali normal parce que ezaki kirina bango so ba bazaki place moko ensemble ba no yeba place moko mais le ko massa ba kenda yebe na ma théâtre benza pour nga na sonza ka yango ndima nga yango te ka cause muta théâtre nga ne ba juste musicien mais là surtout quand je sais comment muta théâtre et puis ce monteur a sa pièce mais toujours la paix yango mais et là on a regretté ka petit na biso abosa na biso je me comme ça dans la télévision ba komona mwana ba banda mwana ba kingasani donc je de lona wanga na ka nini kamunganga albiki ya mwana ba koteka mais pona biso bana kamunganga et ça la biso pasi makasi petit na bota miawa na venu mwaku pas mettre le mot combien kuna suka pas mettre moi combien moi 17 à cette musique na makamune carrière ni sur kati ya mwaku 20 mwaku 21 à le pango na magana mwaku 17 mais tango José qui a botami akolia ba grand na ba kufi ba toleli bangwa famille bango ba mado bango so yebi bango nyoso tuana ba kanku bango so yebi bango donc souci na yo ezaraka José de Londres il faut akitara na mabele parce que eza place oyo masolo na ye bandeli awa c'est ça mais faut qu'il y a mon colon tozo évoluer ah na nini cadre moi changer mais joint c'était au pena joint c'était wana nzeta manga wana donc zo mona sous les manguiers oyo yango pena sali de Londres do tibo mona anga José ngai ndoi na José mais mingi ngabinga koma bifalo donc il y a papa zap na ba simaro donc place de telemio donc auto mona ngai ba pena que place celle de Londres yango mais de Londres ninga zana a mwana mabele ya kamunganga abotami na kamunganga nini bon comprendre biso kini la rabo Naomi Olga en allemand donc Naomi Olga en allemand biso na kini za la rabo donc c'est ça c'est de Londres botami pena na kamunganga donc au fief ne mabele na place à botami vous comprenez donc yep na komona José mon maman ba mo bengi Youssouf mais comme le mingi José vous comprenez donc José de Londres ninga zana na awa westa ba western bango omoni bango malgré tout kima bango mais bango boya ka batuna biso te yoza mutu na biso to ko lemba te to regretter pete mais eza makambo mutu soka mati ezala ka bongo vous comprenez mais et l'autre ligne au Samoa retour muke na fief na yo po eza mabele na yo sala tout oya na fief na yo po
tala kaka betla psona no enfance na ye comportement na ye façon d'être na ye zara neni bon José ala ne netinga pena na ebi pena 4 mbimba José de Londres e pena aventurier pena vrai aventurier to sala ko ba théâtre avant to ba miki ba muru mana danga wa mbina to bina pena trio da sufa pena biso na bango ba ki ba leki po ngana za mukolo pa na ye ba ki ba leki pena na biso mais to sala ba théâtre ba trio da sufa to tamula na wenza kamwanga sope moyo za la bo super wenza po emona na donc to tamula na kata ba wenza kamwa to sala ba nini ba trio da sufa wana donc azala pena comédie to s'attendait na ngote mais eza pena ba art na banda nango pour na moment mo ba yo komandulise ba yo sala élégance ouest c'est là na question na tuna nanu nenge bino boyebela ki José de Londres apesa ki image ya théâtre théâtre ne musicien chanteur azaki pena image na d'abord ya ebandeli na ye l'air to kola tozotanga soki bomwana ne ya se ba âge ba 8 ans 10 ans âge tozotanga yango wana image ya théâtre biso nyonso tosalaki yango po d'abord image wana yalaki na ye do théâtre pena donc eza lokwa passion ya vie na ye mais na kokola na ye l'air atteindre ba 18 ba 20 ans image wana siko ya théâtre elongwe ye bakomi siko chanteur deuxième fois azoyemba soki na kobosa soki po bato ba comprendre président na bango Robert yenda la sai bango vous comprenez ata lelo so ba benge sida bilela bosana ponga na koyelo ba veta bosana vie na ye Robert do ye moko le ayoka nenga na lobby akoma donc kota sida bilele muta sali vie na ye Robert makamba forme ko beta ba forme mananga na ala tsenga beta forme ba tambula et puis faire bango bana bomela bango nzoto akene ba njili ko zila bango ba forme ba beta ka po ba terrain et puis sa image donc bango ba mannequin ba ina ba taille moko ba mannequin wala ba ndulise na ye allez so ka ba forme o pesa ba petine ba beta ba chauffer terrain ma bedo ba ningsa terrain ma be na mama ba forme mo ba singa nga kuma misa de fao donc ba série wana l'air ka ba no sa ndule la bango wana ba sa ndule vena so bijou zo invité ba a invité ba nani ba anti-choc moi hôtel Morezawa donc ce qui peut tango je photo les gars place sur pour oza ni nae donc José de Londres image ne pena théâtre ne tinga pena na ebeli image à théâtre ala la eza passion na pona moi na to banda biloko wana surtout zo sala mais sur akati dans ça mais tous les mois 20 francs ba 10 ba 20 zaï ba 10 zaï ba 1 4 on lia ngo pena ki mona pena ki to sala pena biloko wana ezo mona pena miso na tano sebi José de Londres ba qualité ni no retrouva pas na ye tant que mutu ba qualité ni no retrouva pas José de Londres ba qualité na ye d'abord il y a comédie azaki na ba qualité wana donc tout temps on ça ba comédie wana ba muru mana danga ozo sentir pena que qualité wana soka ko yeba mom ke fi na fili mona mama kulutu na ye wana kufa kala mais vie na fili wata mona bango donc vie na wana bango mi balé so peut ça comédie na so murumba na danga donc bango mi balé place ba sali mais au fond monati est-ce que personnellement nous au le José de Londres na ba TV partout poto tout ça personnellement au s'attendra vraiment un jour au mona ici Gazawana bon kota ko s'attendre to s'attendra na ngopenza te potala ka milieu na chombi ndeza ki freiner ya freiner mutako lancer bino azati vous comprenez mais nzamba sa ba grâce balongo koto ba kuma ba kota ba njili wana donc to kumisa nzambe mingi nenga koma côté kuna donc abimisi passion na ye vous comprenez donc José de Londres donc et défaut na ye personnellement au monara il au mot ngo reprocher mingo monara comme défaut na caractère na ezani bon défaut ka ma casse biso tout monde to trouver na ye ezaka abwakisa biso défaut ka obiso monara ngwana au base na ye sona même na santé pour mona malgré tout cadre changer famona défaut ka eza pour abwakisa biso talaka biso nyoso première fois mona biso mais José de comment la succès vous comprenez comment la succès au saranaté mais ma belle nae a ça une trop bois qui ça mais to sepel fourner à retourner donc tout le défaut wana tout le monde a gagné à réparer le col à réparer ce que faut y mukaza mutu faut mitala en tout cas et logo biso to loba a mitala pena loba pena bon
na lukano na zonga la fief na nga. Personnellement, nous avons dit José de Londres star na théâtre pour na yo secret succès na ye. Il a ni go sala le José de Londres as star. Izani. Ah, mais secret succès na izani. Ndi na isi binoa na bu mwana na ye. Déjà ba sexa batu. To sexa batu. On s'en prend. Biso na va venir na pipo banane to sexa batu. On comprend. Donc quand on a les locaux, on a biso to sepela fort pour atomboler dans quartier na biso. On comprend. Dédé secret succès na déjà banda bu mwana na ya na succès na ye. On comprend. Tant tout ça ba jona so ba obina munu so fa tombola fo ba maman ba 20. Yemo eba tinga na olo ba yebi. Vraiment. Ba maman ba 20 ka ba nini. Donc so mona na so ke ay mo bo filmer wenze po ba wenzo ne yango salier lelo comédie de ce que moi na miso batu na ndule na ye. Vous comprenez? Bon, tout sepela kana ye makasi. Donc succès na yo to sepela na makasi pour kamunga ngezali fief na ye donc atomboli biso bendele. Vraiment. Donc tout sepela na makasi. Vraiment azota la biso na minute oyo déjà se plaindre déjà ne lo mo lobi amona na ka faire otala rabino et ça la bien makasi mais pas ko otala bino conseil ni opesa ya lisusu. Bon, conseil na opesa ya d'abord elo albo coup de chapeau. Faut le forcer kaka na boulot na ye et le conseil ma case zaka humilité et on procéder à la gloire. Donc faut qu'on quitte ces là quand nenga zala tout le monde en écran qu'on quitte ça na faut zala de deux bon nini musalo azo sala nzamba tombole so ya mingi atombole so ya mingi donc longa. Merci. Na été soza na moi 2-3 personnes peut s'emboter na o bazo tabiso na libanda mboka. Bon na libanda mboka to peut s'emboter na fofo les collégiens vient na yemo ga yebi fofo les collégiens mutoko peut s'emboter pour yenda ki parabiso les restes wana babo ki s'emboter na Jean-Jacques de Coët, jaloux. Voilà, donc ve jaloux, faut les collégiens, il y a bien un wana. Merci vraiment. Merci vraiment. On a fait dédicace spéciale na pesi na Naomi Olga, maman na King Noah na Katsalman wana, Naomi Olga, maman na King Noah na Katsalman, bambo teno ya wana na moni Igo kitenge wetu, l'homme de la 25e dynastie, Willy Botela ba Willy garçon de l'ex-3 fois l'ex-patron na bango. Na kata Suède yone bangote tozo évoluer na moni mama donc te yo folo bana bana mibali balobi mo ebele bana mibali balobi mo ebele na zana posa na yo kayo d'abord se présenter comme la ngai lidit comme la ngai lidit ça les grands western Holandi ya José oyebinga pire petit na yo ya olobela kuto ebele te e makambo beto salanga na yo olata ba forme na simananga yo mo oyebi na kata Vendôme et là mona sengi yo ça là nous kosenga na mte témoignage na nini opesa pona bato ba otala ba yebi ba moni José de Londres bala moko star yo pesa biso témoignage na ye kokola na ye akoli nini comportement na ye façon d'être na zagi nini kokola José de Londres akola ki très bien zala ki bien na mutu nyonso ngai ona loba ona ki bras droit na ye kota basi yo mtando lukile basi wala pire vena nga lelanga fort olandi no ayebeke ke tonga zaki na zaki ko cartonner so ba moninga na simana ye na nga aroza forme olandi aoyebana ndi alelanga fort pour moye moko ayebi selo nini osepela mingi selo nini esepelisa ro mingi pas José de Londres ko beta no masolo te ka boaxa binote mais nengo za nengo mona raye elo ni pena et ça là que c'est plan à José de Londres. Bon, et le western là c'est que José de Londres na sens nini un zana western. Olandi no western na botimbuma. Lelo José de Londres ayebani Congo mo pe monde entier mobimba. So tozo tala ngo to mona ke west za makasi. Ozolanda po ta ignorer mo ayebi. Olandi ayebi ke atomoli bendele ya bana mbinza surtout na kamunganga na base. Na base en tout cas coup de chapeau ba côté wa conseil ni opesa ina adota la biso sikoyo bon conseil mo na opesa eve na ngai kimbrantanda le grand lembo Youssouf vena na za minga olobati yo oza congolais d'origine tomoni souci na nga groupe na o tiki awa ekoba donc lundi sa groupe
et vibrer pena to senti to boy que la star ya publicité ko ba star msusu so lingi makoko za ma artiste ya publicité te ke bazio apeso $1000 la publicité non okomi ko binela so na TV to lingi moni ma théâtre ndi bo sala tête bo conseil ya kabiso po eza conseil souci na ngave na théâtre ekoba tina suka to bolo bito mono ke walo ngakuna star ya publicité simbati. Merci mingi ya na ngai pour na temps pesi biso na oui mbote. Bon na minute nazolo bona pesi non. Na minute nazolo bona pesi non yo moko ki mbrantanda ba certa. Vena nga vanda bien na pesi papa langa de Jano na ngola mbote mingi papa na ngai bols moyo tamba mbote mingi bigas na poto de papi yogo zuma vena nga collégien vena nga jaloux sans oublier papa na ngai Patrick Diamona yo moko yebi ba gros bisous. Cher ami internaute na moni pa benga onini pancarte pancarte ya orchestre ba komi Westa expliquer biso no bien izanini. Bon Neboloba José de Londres pour Mamandoule pour Bokansa tous au Fentebino. Banakin Bokansa doit Fentebino que José de Londres Alan Douli c'est so ineni. Bino mona orchestre bandana na komo ya Elegance Westa et bandana na Westa Musica. Et longo Westa Musica est commis Elegance Westa. Et longo Elegance Westa et comme Viva la Westa. Donc et comme Viva la Westa, longo Viva la Westa et comme Westa Africa. Donc et longo la West Africa et comme Westa Musica ya ngala bomona. Donc orchestre José de Londres bandana ngo ya ngwana foboye bango que José de Londres. Donc nous le wana sala rapena banda yango nde awa pe bandango bomwana. Donc to comprendre le lot que José de Londres a qui né musicien chanteur mais il s'est retrouvé na théâtre pe ko pe simbi nango nazo pusana wa nazo mona nakuti Kalujawa Kaluji Terema s'il vous plaît. Banakine boss comprendre biso Fabrice Moubiala, il est né prêtre avant qu'il soit prêtre. Fabrice Moubiala, je te confirme. Fabrice Moubiala, dans la ngala, les scores sont à Kina, ils ont la langue boy, donc ton message sont en boy. Kaluji, na habité aux Saninia, à place to beta masola de Londres, tant à Bandaka, maramne tout, mais na okuto na fief de Londres, au Saninia. Voilà, les lieux mabé. Donc, moni, on a présent nanga, on a vu nanga. Donc, on a un remplaçant valable. Il y a José de Londres. On a art. Dans le bac, non, le loup faut na fief. Place de Londres à son pivot. Donc, on a tiens ma belle, on a tiens ma colonne, ma belle oyo. On a vécu na monia. Donc, il a senti que on peut faire un peu chance. Un jour, on a pris les sous le col à Sida Bilele. Pour ma belle oyo foulée en haut. Même si on a fait un makambo. Bon, et ça là de Londres en haut. Ma sœur, donc il m'a fait tout témoigner vraiment. On a eu un plaisir, une occasion. Yo personnellement, ce que témoignage ni Rossé de Londres. Yo Koutani na ye tant de Londres comme déjà star, aye bani président na yo, na kati ya mouf na bino bozala ngo groupe standard. Témoignage ni ça, na moi tant au salia de Londres, comportement, sa façon d'être. Vraiment, j'ai des bons témoignages, beaucoup. Quand tu l'étais pas président là. Vraiment, na habité. On a la caméra, tout le monde partout dans le Congo, tout le monde artistique, tout le bien fait, toute la façon d'être après. On a toujours témoigner bien. On a eu une bonne manière, on a eu simplicité. Pour moi, la musique, on a jugé orgueilleux. Mais là, on a poussé à pembe naie. Mais non, présence à la mouki, à laver, à tirer un savon, à tirer un savon à salle de Benalinuka. La fait au bima. De Londres, on a mon argent boende. Donc, nous avons une bonne manière. De Londres, à Yébine, va cause sur le téléphone. Et le ballon, les canapés sont grands. So bengie, à l'yakuto, il y a ma téléphone. Yémora Yambaga. De Londres, à Coca, cause sur le téléphone, il faut même la vérité pour qu'il n'ait pas été. De Londres, à Coca, il y a Damas, autre Lamba n'a parlé, pas à Batou. N'arrête, au moment même, moi, je suis quand je suis combien qu'on a pris au Kaba Youssouf, Naba Youssef, to créer ma pesa bango. Si vous êtes au Kabimbo, avant to lala, au Komuna appelle le Koti, Kodé. Au monde là, to Kabaki ne zongi. Donc, nous sommes bon, nous sommes belé, ma pas prise.
Pe après ça la chance ya calculer ya refouler partout les leçons pour reconnaître Kalouji. Donc ensemble d'abord nga boye bika ke de Londres à Nassim. Vraiment. Merci Kalouji pour le témoignage na to gagner tant moins 2-3 dédicaces à bandeko ba la biso. Donc on a baissé la présence na ngai moko sida bilé les José de Londres passe au tala bébé loi et puis maman Charlie Maloula vraiment il faut reconnaissant. Et puis na bête à moment là où repose la confiance du ministre Beki Yoba au côté Makambango Beki Yoba. Sans oublier Massananga, Peggy chez les Canadiens. Et puis, on a événement, on a un mouvement auto préparé, ça va vieux. Donc, José de Londres en février, à Zosala, anniversaire, il y a 20 ans de carrière. Et puis, mouvement standard, donc, ça a 10 ans. Donc, on a maman à événement en février. Il y a moi sur place. Na ba ve bigas lembe ba papi ogosuna toyoki bon on a vu donc il est 20 vers préparer 20 ans de carrière et puis mouvement ils ont fêté 10 ans de carrière donc 30 ans déjà donc ça l'appel na ba tout ba l'Arabie so ba présent Kuba Mbongo la légende bote biso maboko bo soutenir sida pour événement et Simba na on passe un numéro vite fait pour ba contacter pour ça la bien donc betika plus 243 89 64 36 268. Voilà. Donc Peggy Shoyoki et puis Beki Yoba donc. Merci Kalouji. De Panama, tikelanga ma place na solo na papa vandi awa. Wana na go banana otesa na lopesa big dédicace na Choco frappant. La métallique poupée Barbie place aux arbres viva na ngwende na yo femme selon les cœurs mbote no place aux arbres. Ndekolanga, bonjour d'abord. Bonjour. Tous en akati à Westa base ya José de Londres, place José de Londres à Banima solo. Yo ebi José de Londres ça fait combien de temps? Na ebi depuis nazalaka mwana mukie na ebi de Londres. A ebinga. De Londres au petit na yo ade au bwando benga nguma. Ngayu. Voilà. Mwana kazi ya balls. Voilà. Massa ya dipana mapichu. Voilà. Et yo personnellement, tu sais que José de Londres à la orgueil. C'est un orgueil tout ça yo rolobani. Te ngana rolobaki de Londres aza orgueil ti. De Londres aza garçon monde soro yebi ndete o bengi orgueil. N'importe qui non arosa kana de Londres. N'importe qui mais aza garçon mo aza play a solo la bien sur poussin pimbi nai. Aza orgueil ti ndebat bakanisa. José de Londres aza orgueil mais yo personnellement ba qualité ni no retrouva pas naé na moi temps au joueur au mon naé. Ba temps dans ba qualité naé dans nando sepiane soki na zanaé ande ko sikisa biso mingi. Ezaye logo modi jizala ipa na ya na 100 ba leader. Pour ceux tous en eboro bumunyo ya West soki azoyimba na ba balls na président la bango. Kokoroy. Donc et bando soka za anosa moi qui comédie trop. Aoyemba mende timuta sala ba ji ba blague. Le wana bando sabiso pina bien bando motivé biso. Ata soki ki ba répéter na parler kumna. Si ba olia. Bilo kokobara bande ko tika ba luso yimo ayiba ponna madiso bamba krokotoana. Soka zolia moi ba ji ba blague donc ko siksa moi ninga nai laibum. Vraiment. Et lo ni siko o reproche akaye. À part mamboya na quartier. Au talare lelo akoma star nene peut-être vous s'attendra te ka roza ici quoi za lelo na nyoso yo moni de Londres elo ni no ko reprocher akai ngai ezaki azalande mingi na maîtrise na landa iloko mobuna ponga azali na Angola c'est des mona sombara asala témoignage mo sur vient biso akufana ni tester mais et déranger qui ba vieni mso ba musicien et ça l'a bien entendu sur la moi bilobela miki faut évitera ba bilobela msusu za na moi maîtrise tant de ouais bon soit aza na maîtrise soit les na télé ay ba nini kwa ko luba po télé matsara pe kitsa lelo ninga mati bu isa télé lobi pe go kitse isa pe ka télé aza ndina maîtrise voilà na tuno no Kalouji na osongela papa tout monde a apo Firenze ana groupe na kini le kala na digital apo Firenze parfum de bon honneur place aux mon vieux motenayo alegana ayaka mona rapena po aiki na tourna zongi donc ba pièce tout ya po depuis après que na poto ba pièce tout apo azalaka mafana na poto siko de Londres théâtre en donc ici non rabe pas que poto toné non mouvement ça ko exister mouvement ça ko exister mais yemoko ninga po asala pourquoi pas ça
Bon, ezalaki moni soke poto sika. Peut-être douche kapanga pe to zomona azoya donc ye moko biso de mano show. Mais presque ndenge nini batutu o bakenda bazoya banini banini. Abaki ba réalité a bino boyibiti. So ye sika il faut s'intégrer. Pour ça qu'il à s'intégrer à un rythme âgé. Dans la minute où c'est présayé, beaucoup de monde a souka na ba film pour bato fongola ce peut compte mo na YouTube. Dans ce côté mo beti standard de José de Londres na YouTube, au monde a tous les films na biso. Donc ma kamnazo lo ba oyo vient na biso a driche motomètre pas tout na ngo. Mais ndeni avant de la mouvement té. Bah ça a raison mais désormais standard aussi compte na YouTube, on rappelle na linga cordon au lobila on peut na site na biso makasi au vraiment la voix du peuple. Et puis mon colonel Fredou Lumbwenadio. Donc Kalouji merci nazongi le papa na ngam na ngana zora précision na pa na yo parce que batomi be ba lo meneni ni depa ki ni mettre ngo esili boneni personnellement yo rolo banini pour le londe to moni le lot de Londres comme star secret na ye na musika kanu bando mona uzmano za na vie na yo oko très bien on ani la succès na yo donc succès na ye na lo baniga ino abakisa lisusu elo nini ko isala yi succès na ye ne yo mona gwa to neni po babi parete ba mso ba na ba moto fort de Londres za ilo na loba ni bandela de Londres za moto na nti ils ont un travail à lingaki musala na ye pour air déjà vous avez senti donc après ça moi elengi moko bu image moko dando ko pisa et ça qui cité donc ils ala liboso na ya no travail babiloko wana bakisa ni za ba complément mais yeza pina 100 aina 100 ba leader na westa ne bazaki na bano so moto pena bimi akomi pesta za jeu de Londres. Donc muto abimbaza mi balé o lelo to beti la bomba maboko eza chanteur na biso vient na biso apena mikili nani Zoé Bella donc Zoé Bella pe moi na Westa Zoé Bella donc mystique ouais vient na biso Zoé Bella donc yepina donc ba cheki pini esprit ba cheki pini esprit ba komi po ba zeda na 100 de Londres ba le mai mamandu le meilleur cheki esprit de Londres ezalaki siko ke non ndule so era longwa kende ko kota pa ya vient na biso preto na mangwau akinena chic choc la chic choc lo ingiso na busanti akinena bula champ après siko kuna ninga bandeko yemana ki comédien bandeko sala alebaki na rythme ya ba comédien. Merci mingi papa langa na habité soza na moi deux personnes on peut s'emboter pour te évoluer na peut sara mboti pa ya oncle nanga Fofo le collège na yimo de Londres na oncle nanga na Angola Bols. Voilà. Merci cher ami internaute, je pense que awa ne place qui na mabele à de Londres dépendamment un mot par rapport à nettoyer na mabele rolo bani na batutu ba otala biso mingi pene ya olobeza te yomoko osenti ke oza Westa et puis oki ba témoignage ya vena biso zombie en tout cas na moni su vieux yo na biso na zongeli pena bu mwana po vieux anyoko li biso na ndenga wasakana te mais fozobo oza pena wenze ba senti pena ke de Londres mona kamanga et puis tokena suka kuna omona ozo ba mentaka sida bile le temps omona mentaka nzambe attaque madesu donc il ça là bien quoi mais ça quelques dédicaces pour tout le monde ko chiter l'émission ouais na batu bazé belé sur la bina ba notanga ba kombo donc Sylvie Kabe ya ganse nanga to utakoza na ozongi et puis bazé belé donc vraiment merci mengi nani babi message moi je de Londres de Angola. Alors ya José minga kolobeza te muntu na yo Léon Bol Sitamba alobi boye azana kata Luanda ye mutu bozoko kabola ne pantalon kilote abelo kolobate ba mbote bele ye baka ki azaka na Luanda mais son nzamba simba asungi eko simba message yango na tindeli yo. Merci mingi vraiment maman na ngai pona temps opesi. Chers amis internautes, vous comprenez que tous en la ambiance, il y a émission la biso baouta, puis donc c'est la famille à José de Londres, sika ya Koli, Lupango, donc Lupango za jiso ekangami na bango, bandekone tout au vin na bango, nazana maman la biso awa, mère Ntsaka, na ebike babi José de Londres tanga moni mère Ntsaka seki déjà, mbote maman. Mbote. Voilà. Mère Ntsaka dobeta masolo ya mwana na yo José. Yo biso nanu yo moni José akoli ndenge nini?
José akoli ndenge nini pana mona kabango disu tena moni ye José bakola malamu na pai na ngai tuzalaki bien na lela kabango sikoyo mesi nzambi abatili biso akuti ngai pe maladi na yali mutu a maladi na teka kalisuute na vwanda kaka na ndako balesaka ngai na kuma koko na makambo yoso naza kulelela bino bana yoso bakoko yoso no mbote na bino no sala ndengi nuza kusala tata nzambe abatila bino nangai koko na bino mama mapasa sikoyo nazoka komo wazo benga yo mama Ntsaka po babenga mama Ntsaka mama Ntsaka kumbu na ngai nabota ba mapasa na yali mama mapasa kasi sikoyo kuma Ntsaka kaka babengira bakuma kobe ye sikoyo mère aza spécialiste ya pondwa madesi na RDC donc nzamba pondwa madesi donc awa pene ezalaki so moni palais wana ezalaka batol donc biso soki mère alambi bikokotorto wana donc ezalaka mikokoto wana donc botoliango na ba José de Londres soki bango balongwe na west akuna donc base pena nde awa. Bien, chers amis internautes, je pense que tout ce qu'on bauta wapi à José de Londres, bolandi parcours nae, bolandi famille nae, ne balobaki, grande sœur nae, petit frère nae, boye to kititi na base nae à West, donc place au José de Londres à Banaro Loka, Mambetali musique, on a découvert que José de Londres azagi nae artiste, musicien, chanteur. Même peut-être qu'il n'a pas mangwaou, qu'il n'a pas boule à qui chanteur, mais la réalité vu qu'on est salara, nous avons mené un destin à Batou, qu'il n'a pas mzela théâtre au pays le Simba, donc il te comprend que José de Londres c'est un homme courageux. Bon, mon Westa, donc Westa orchestre, yango base na yango bave zombie batu tout balobi pour nae. Wana ngala aussi ces missions, on a été sans Dieu merci na batu oyo de plus loin de près. Bazo atana bango ya soutenir biso bazo benga wana na mona rambango mangu Willy Botela ba Willy garçon de l'X3 fois l'X patron na bango na mona Diki la Rose beauté fatale Hiroshima wana na moni mbala moko na signaler na batutu que la personne qui a éthique Mbukusu, le grand producteur, éthique Mbukusu, moteneur, voilà, la CPL trop, na CPL trop. La personne a signalé le monde entier que album Ezobima, Missa tout aux albums à Liboso, il y a Liboso, il y a Dr Mwamba. Dr Mwamba, mis album Moro Jésus et tout, vraiment, album moi les la mélodie ya kitoko, on a zoki tango ka quelques chants, vraiment album moi les resunga bino ba frère on a ba sœur bo méditer, bo adorer puis bo prier vraiment na ba dimension mo un peu élevé dans bo soutenir frère wana Dr Mwamba en France et puis tous en album il y a Soleil wanga Give Rabon papa goût bien épicé, azo mis album Devoir ba lobi débosotolisation album ya Makasi, ba cher Makasi, ba dojo, ba générique à Makasi bientôt là novembre to yamba album moi et puis Manezi Baba yé perdu c'est album naé balbi crucifix Manezi Baba to yebaka Obélix Dizaïr azo préparé sous un album place azakuna donc voilà la moni Vincent du solo ka Juvens motema Niclette Melanie du solo kana kati ya Stuttgart ba mote na bino yangwana vraiment ba mote na bino voilà la moni susu Odilon Mampuya ya kati Chomele Muntu Pepe Kibala na oselaka na sepela Kuma pap au salinet au soleil guité mais nazo zelaka ramoté ma mère rêvé kuma pap mère moté ma mère rêvé nazo zelana sentir ça langa bien Naomi Olga maman na Kingdom Naomi Olga maman na King Noah na kati allemande ba motono yangwana to démarrer na bino pe déjà je pense que nga pour nga lelo na sukia Vincent tout mon ani prochainement pour na bauta puis ya star na biso mususu merci par aux essais au caméraman à série bye.